Bonjour peuple congolais, ezali wabinon de Claude Meka naye kolobela situation o ezali koleka na mboka ya Congo tozali na problème munene na eloko babengi ujana. Ujana elingi kolakisa elenge, ujana elakisi jeune. Alors tokoki kosakana na kombo jeune o ezali na Swahili ujana baka matango péjorativement babengango kindumba moko ya bana ya 16 ans, 20 ans au bazali kolata ba petite tenue au tozo bazolata ba soutien te bazali kolata ba culotte te ezali malamu te. Alors biso ONG na biso Nature and Us, la nature et nous ezayanga tolingi to offrir don ya ba soutien gorge na ba culotte pona bana wana. Dans quel sens? Quand vous traitez le problème en anglais, balobaka cause and effect. Cause na effet. Bino bozomo na effet ya bondumba wana ya bana me bozoe ba cause nangoti. Cause ezali misère. Natalaki ba reportage wana bana musu bazolela nga mwana ya 10 ans na sukwama ya terrasse tala tata pena mukolo akoza même koko nanga pona 2000 francs pamba azokene kolala nga. Oza kolokanga te. Oezaki na âge à likolo 15 ans, bana bazana ba 14 ans, bazolela encadrement, réinsertion, service social et tia bango na ba centre ba rééduquer bango. Mais ezate. De bazo sango pona plaisir te, ezali loisir te, ezali survie bondumba parce que c'est le métier le plus vieux dans le monde. Les lochas c'est comme ya ba ujana bazo kanga kanga bango. Est-ce que boko yeba ko déterminer? Boke nerotala mutu na kati ya pantalon na eto na se na ekalati kilote te po za la ujana ou tolo na ye po lati soutien te. Et bonsoir za na soutien te. Admettons que za na soutien te. Mutu mwana batu normal azole ka baba la po za elenge qui voudrait dire ujana jeune kapo bomoni azole ka azali na profil o bino ba pesi bino bokanga batu po lati soutien te bokangi. Ah botonti bango na babolo kokuna. Je crois et ali pobo me bango na centre bo réinsérer bango bo pesa bango seconde chance bo encadrer bango. Mais ce que vous avez dit, bokangi bango, faut bolesa bango, bazana ba famille te, banétique, des enfants, des hérités, des délaissés. Namoni pourquoi bozo kanga bango bongote, mais so bo kanga bango to encourager kindumba te. Batiel bazali na ville bazaro sa bondumba, neti ba ujana bazali mais balata na bango ba soutien. Poni bozo kanga bango te. Bazali ba sorte belé belé. Bazali par-ci par-là pour bondumbe aussi la raté parce que yango est le métier le plus vieux au monde. Alors Ujana obozo kanga toyo kanana binoboy. Exonération, gouvernement pesa, nga ONG nanga tinda conteneur rempli, taille S, M, L, XL, yaba soutien, naba petite culotte pour naba fille. Alors to pesa 30 jours, oba ko monaye alati tolo na yeba monika alati soutien te na ndenge ya ko provoquer mibali en tout cas babi yozo sango na ndenge ya bondumba ya Ujana. Mais est-ce que vous votez loi? Une prostitution juvénile? Non. Sur quel décret en tout cas tozo senga na bino boyoka bana batu mawa boluki le bango centre bo réinsérer bango ngai nandimi na ONG nanga la nature et nous Nature and Us o azali ko filmer nga camarade nangali azali secrétaire nanga pe David. I say hello, say something to the people. How's it going, my people? Yeah, they don't really bad, so we gotta do something for them, right? We should do. Ok? Esaïe Wabinon de Claude Meka, depuis les États-Unis, je vous remercie. Peace! Moi, César Ngadi, Kleboa, retrouvez-moi tous les samedis de 14h à 16h dans l'émission Rendez-vous avec le Patriote sur la MNG Radio 99.7 FM. Avec Sepela TV, besoin de Okima Banyongo ezate. Pour pas na biso nyongo ezalate. Ça peut faire un mois que foutite, fouta 15 livres na autopélicio. Ça peut faire 6 mois que foutite, fouta 15 livres na autopélicio. Même plus de 1 an, ça c'est plus de 1 an, non, foutate au kanisi kozana nyonga makasi.
komitungisa te maman, komitungisa te papa. 15 livres à pamba pour rétablir service non. Et je te dis, on va na andako, on va pas bilinga, c'est la TV.